Bravo, non, d'abord pour la Belleville. La communauté de la famille Libota, bravo. La grande communauté, bravo. Avec la coutume de l'écriture, maman Belleville Conti. Wow. Na sengi na famille Libota, mutu tout erokota, arotia commentaire na film, aro partager film na 10 personnes. Yaka na mona suka. Voilà. Ba mona suka na partager film na 10 personnes. 10 personnes on n'a pas partagé na 10 personnes. 10 personnes. Voilà. Tika kombo na yo, non na yo et puis na prénom na yo, ton poste na yo. Ozali banga no assure. Vraiment mutu tout o sala ngo. Da okomi kaka. Mwana suka nga na partager film na 10 personnes. Voilà. Et au tikelinga kombo koti na mwana suka tika susu message na mwana suka mwana suka nga na sali ndenge to yokanaki et au tikelinga kombo tikelinga non poste et puis prénom na yo ozana dédication vraiment ya sûr na kotanga kombo teme ba papa chéri ba yembiye Batu babouakiye, donc maman escroc ya à appartement mais appartement na ba se retrouver 86 personnes na banda kumoko et a te karapé ba mutuka a escroquer batu dans baza ba propre mais so ta des boga ka loka ba dako mais so ta la dako ça tanda zu Karine Yamado na bo pété oh solo la influencer et biso pe ba fille wana pona nini pour Gesho ayaki na GLM atali tala déjà moi si ya muninga to moi si ndekono mais oza na respect na ye osomona Karine banada ya koleka aleki ye déjà la costa kitisi linette abouaki misu abi adversaire vraiment ya Gesho yeyo a Karine yaka Karine a kosami na bo pete samiga mobali nyo tatambola na jipa mobali te Maman Top, on dirait ça grande sœur, il y a Patrick. On dirait bango baza ba cousin to bandeko vraiment propre. Pour maman Top à lobby. Bon on a bino bozwa ki botie wapi ba pesa papa bino po papa ba Patrick atikela ki mwana mbongo bino pe papa na bino aswaka par na ye na bozwi yango sko bino mbongo na bino botie wapi c'est comme ça on dirait d'Acosta asa camarade à Patrick za makambu en tout cas bravo pour maman belle Milo kanga yana jino diola bango tale loko papa Serge Milo tale loko papa Serge Abeti danse wana beta kiwana soki ndenge ni kota mila lobi tanga yo yeba fanfara la tate ki dit papa Serge mila lobi e bika ki pona zaki na liputa abiso na ki pona zala pantalon so na zaki na liputa ngeke fongwama en tout cas j'aime beaucoup elle et l'autre on a mis la bête c'est mukolo linga vraiment fongwama et ba pesi Belleville ko code ya famille donc à Belleville la chanson nzamba pesi et tanga zo sali sabino yaya na ye boza na bolingo non non alors ça sabino na bolingo nyonso ba grand frère na ye na grande sœur na ye tanga sunga bino mais tant boza ko mi yeba te papa Serge aussi qui le kola ji aïe pas vous partager une connexion vite encore Gino Gino en tout cas artiste en tout cas to vali totally Ange Maïcha na mobile tonton Paco tolobela kipe makambo ya ser na biso Maxi Bondoé et ndeko moko pe ya bengi ngai o balandaka biso basepelaka pe na mosala o biso tosalaka alobi te bolobaki malamu te bolimbolaki yango malamu te makambo ezali ya koloba o nyonso oloba wana na etando eke eyi lokuta o nyonso ekoloba bayibinga mbongo natiaki na saki boye na boye mais c'est ni ka ba pas hier habitat l'entourage na ndoka lokuta na yo donc mais c'est ni moko to yebi ka pesa ka mbongo papa na biso choisi matata maître choisi matata je vous salue en passant choisi matata wa pesa ka 10 000 € o écrit ya ka pe moi plutôt pas les poètes ayaka nango na TV
Fondation Widal ya papa la biso Guy Luando. Moi sinaye madame Guy Luando a peseki. Ah, ça me dit que non. Apesi Maxi Bondowe $2000 pour to moni ya Maxi ndenga ikolela. Akomi buaka. Epesi batonyo so pasi ya Maxi akina susi makasi. Ya Jani. Mbonga komisite. $2000 ba pesa ki ya na ngwepa mama ba ya Jani e koma na ngote o. Oyo fondation Widal ya papa na biso Guy Luando. Ye pali mbongo ya batanga. Oh la 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 la. Itandolike ba pesa ka ye kwa yake ya komisa. Ya Maxi ya komisa $2000 wana. Bravo président Siatoula. Bravo Prince. Bravo Herman Kassongo. Voilà. Tout c'était transparence. Transparence. Voilà. Ya merci. Oboza mutema mabe. Voilà. Oza sérieuse. Moi ce qui to connaît yo muyibi. Mais oui, moi les aki muyibi. Comment mutu okuta yebi na ya janite. Voilà. Mais aye ko kabola mawa. Pap madame na biso. Maman na biso ministre, moi si ya papa na biso ministre Guy Luando. Avec beaucoup de respect, bon au PC. Maman wana oui, azape na famille na ye. Oh ya azape na fondation na ye. Akoki pe ko sunga ba mama fondation na ye. Ma vandi atala bité ke no sunga veuve mama wana. Oh ya abungisi mwana na ye, abungisi icône na ye, abungisi bijou na ye. Ya merci na mawa nyonso yo zaki nango vraiment pona ejani yo ko kolia mbonga ejani. Ah mutaza mutu mutu akoma nzambe te na moni yango. Mutu akotikala kokomba nzambe ata mukolo moko te. Koma ya marso ko sala berrer bongo. Yo kanisa soko liango ndeke yebana te. Yebana likambo bomba na te ejani pe amakila makasi. Oui. Po Mama vandi matanga ne ba robima ah kala te romona batu musu ba robima mama vandi akalikila atala bi pendenge ni batu nyonso tu ba remercier bango boy na boy ngai ata kombo na ngai tangami ata kutu ba koloba na bango ata kombo na ngai te me batanga ata Widal nini oyo fondation Widal baza e ba briska ki pe bango parce que mutu moko te asatanda ki ke ya jani akokufa mais bango ba ye est-ce que ba ye ki ke mutu songola lobaki akozwa en charge tango zo ya voyage il faut se préparer en conséquence normalement lelo comme on le kana etando ke bato baloba ba sunganga na moni bango te na bango ndenge ya kine za na moto yo kozonga ndeni na saki no za $2000 abato okozonga ndenge ni calcul no za ki na mbonga bato ya na kino mutu mo za azo ta $500 apeso seke za mama Belvi seke za papa na biso Guy Luando seke za nani mama na biso Judith seke za ya Willy Musheni code mondial seke za ba Odette Lesa voilà ozomona siko mutu mo boya vandi yo chana nu voyage no tiango ne lika ya mutu ya bon to loba nini mbongo ne bunya lobi bato atambo na bango yango moni ya gabe pa ya bituna entourage ne pas entourage ne la 7e baga ba la tane c'est que ya miram ta yibi mbongo tika ba ventir 7e baga yiba te aza responsable andima na pasi na ye na kozanga na ye avana ka garda personnalité na ye akenera avana na papa na biso notre honorable papa na biso tala kombo ya honorable na biso Kimingai Kazi mais papa na biso Kazi en tout cas ce cas qui moyibi papa na biso Kaza compensé ba confiance ta la pembe na ye jamais au grand jamais mimi sambon abato faut que soni maxi hein makole vimi tension potentiel pe il y a des fois na via mundela lobité makole za rovimba ya bi babwakele malade jamais bino borobo tia baninga charge poids jamais mutu mususu asuka mboka la koti makam na bango te mawana makam na bango abimi ne ba mi cause salie aina te va lobi o muninga na bwakeli impesi ndoko zola ta soutien salité mais oui soko zola ta senga salité soutien salité ya au moins na te mutu soka lati soutien ya salité ne la mapembe tande tasha et créer ba mi cause na nzoto mayana te va ba bwakeli impesi ndoko salité zola ta soutien mai oniki soutien kauki te
bamona nzoto ewo eke bimisa ba mikosi ya marsi tension les jeux bisa makolo voilà ozomona lia mungwa lia makayabu melama yebele ke kita makolo yozo ba ke baninga ba kilo malade nani maya masa ko bato ebele ba ke na poto ba fatu miracle bana poto ba meta pinga bato ebele bana poto ba mama na biso bo mengo na sa bokela ba malade botika ko sakana pe na ba comédien ngata bana bango ne loko te bo pesa bango pe quand même respect na bango bazo mérite ngo bimisa mbongo tika baventure wala baventure alinga sala yibi mbongo te na 400 boye na boye et loko moko alobaki na émission wana to bete ko nteka likolo mais eza baninga mususu ba obebisele makambu place balinga batia bango soki ndenge nini aba ekutu ndenya aloba boye baninga bango na bango balingani te eza na baninga mususu balinga babebisi makambu bakanisi babebisi ka pona ye moko orke pona bango nyonso mutu musu pe na vie silamaka mutu alinga sele lobola mo boy oleka na émission olobe bele ya kazanga vraiment na ebise loko mo boy balobaka faut vivre na discernement discrétion voilà voilà ça voilà. Na vie il faut qu'on batte la ramon. banso bazili baku ya kolanda biso na etando ikier etuluku ya bato ba otala biso merci pour la confiance na lobaka yango soki bino botali biso te seke biso tokotala mate interveko Samidra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Veut dire actualité et benga bisoto sala robé analyse. Ce qui est sa batalité, oh ya battre la biso, oh battre la en vain. Poete yesunde mopesi na pema kolala kolamuka eingolu eza habitude po belé tolala kina bango basiki kolamuka lisusu te. Là je présente mes sincères condoléances à toute la famille Yambe et tonton Yambe, on est de cœur avec vous. Outi ko perdre tantine maman nayo oyo azalaki cher po nayo. En tout cas top max to soutenir tonton Yambe, famille Bota Mobimba, tonton Nabiso, a Koufeli, Oyazali, être cher naye, a Tika Kibiso, na mon polo ya lobby, na ngonga ya 18h, et balobito lela na baye, oh nyon soba on lila. Mes sincères condoléances, que le Seigneur Jésus-Christ vous assiste. Zambe a consolé mitema na bino, pote yende muto a consolaka, mitema oyezoki. Et un grand merci aussi à mon boss Igetingi. Depuis États-Unis, Bambote Nayo, et Nasima Bilili, Nazalina, Dajou, autrement appelé Red Chims, Nazalina, Enoch Luzolo, et Namasini Tozalina, Anthony Monfasa, bon, Salam Sana Bango, Kitoko, Makasi Pobozo Biso, na Etando Ike, Bokolanda Biso na Top Max officiel, Bokolanda Biso na Mwana Souka. Mwana Souka, famille Bota, Bianca Zanga, ma consoeur chérie. Et je salue aussi Pamela Matondo, Napesi Yombote. Et un grand merci à Yawili Moucheni 00243, le véritable et l'unique code mondial, le code Mboka. Merci Naraka Kobe Moko. Yawili Moucheni, Olivier Songanzila, Nakata Windoko, Nanamibi. Et Yaya Nangaï, mon avocat de sursur, maître Christian Bassansi, Sangana Zana, raison Nangaï, Akosambe Langa.
ya kitoko papa Alain Manteka depuis France bambote na yo balobi société monene SAS société monene ya papa Mabele na kati ya France kuna société monene ya peinture papa Mabele motema batu ya maman Judith na pesibino susu bambote lelo nazali na Bianca Zanga mwana suka famille bota to mekampe ko solola film Maman komi lisusu les tartuffes. Les tartuffes ezali na lifa lancé elingi koloba ete moto oyo azali escroc, moto oyo akosaka bato, moto oyo ai hypocrite, azo vivre vie oyo ezali réel te. Maman belle vie azaka na ba recherche, pozwa film, osali scénario, c'est mise en scène, osi titre. Esbalana, na film, c'est pas facile. Il faut avoir la tête comme Maman Belle-Vie qu'on dit. Les tartuffes, allez suivre ça sur Belle-Vie TV. Yambo ete ya kota l'émission nanga Samiga Amba qui mana lo mbango okende kota la film na biso les tartuffes Candy Star peto posa na kayango te avec l'écriture aussi et Marambunyon sope et ça kitoko l'écriture de Maman Belle-Vie ça nous enseigne ezo enseigner biso to yeba ete lo lenge ya ko vivre yo zo yela biso des fois o tartuffes. Ya merci, chérie Bondowe. Ya merci, oyaki matanga. Nalati linette yo mopo la te wana linette te ya merci. Ola te peka chapeau. Ya merci mbonga matanga. Moi si agi Luando yazali ministre la vie avec beaucoup de respect à pesa $2000 ya maxi otango wapi. Ya maxi olelaki makasi tolingaki koloba ete ya maxi azalaki penza na souci ya ndeko na ye ya Jani Fai lolenge basalaka ba film souci ya maxi tomonaki obe maya miso na ye na komona maya miso ya maxi Bondowe nde meseni moko epesaki ye mawa alobi memela mama baya Jani $2000 oyo ya maxi ekomate. Ya maxi ozoloba baninga babebiseli yo makambu nzoke ibiloba loba na yo netando ike ozokanga monoko te oloba obebi loba loba. Ya maxi oyaki voyage makole vimbi yo ezei tension olobi babwakeli yo maladie. Toko solola yango na Bianca Zanga bofungolela biso etando ike. Merci beaucoup Bianca Zanga mwana suka fan sosa leli kasi koyo émission sosa lela po aninyo Potoloba solo. OK. D'abord, merci Nayo Samiga Amba. Je vous en prie, ma sœur. Merci beaucoup na autorité morale, Belle-Vie Télévision, Babi Poutine de l'écriture, Mama Tioma, YouTube studio na bango, tabita ba comédien, tala soso ndenga ikolela. Vraiment, alobi Belle-Vie maza tabita ba comédien solo. Merci beaucoup na famille Libota Mobimba, Babi Bolingo na binao, na biso ekosila ka jamais. C'est grâce à vous ne biso tozali. Vraiment merci na dongole sanzamba versas. Merci beaucoup na d'être sa maman na Lesilune. Un grand merci à Mifi Lesa Motema ya papi, Urène qui a louta mère couple, tonton Richard et pourquoi pas Nadine qui a louta 001, Karine Zanga Jocelyne qui a louta, Patricien Branco, Agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et pas Petomoni Rose Mengi, Armeline Tumba. Merci beaucoup na maman la maman chérie à moi aussi. Merci beaucoup na la grande H maman Sakina. Merci beaucoup na Mami Tadina et babi vraiment tout ça na bibiche Mouswamba ipupa décor. Yo mtana besoin de décoration pour na mariage na yo, pour na collation na yo, pour na nion surtout conférence donc aux en à Londres, aux en à Paris, aux en à Bruxelles, aux en États-Unis, aux en à Canada, aux en à posa numéro ya bibiche Mouswamba soki vraiment au Benginga au ba référence ya bibiche Mouswamba vraiment donc merci à Marlène Mwanangani et pourquoi pas Pamela Teozula.
Samy Grahamba, ma question est yo et puis Biano Yanga. Merci à toi aussi la présence de Pamela Matondo. Merci vraiment ma petite sœur chérie, je t'aime beaucoup. Et merci à toi aussi encore Samy Grahamba. Merci beaucoup Biaka Zanga. Là je salue la qualité des choix. Mon latis nanga ya sur c'est grâce à lui. La qualité de choix, Olga Bile pour Amba Moulatis nanga ya sur Olmoza ba t-shirt, ba basket ya boye, obenga na numéro Samy Grahamba orozo yango kitoko makasi ateka biloko ya original ateka kateke yingwa nzu ba perruque nyonso teka ngo. Et un grand merci aussi à 1 million de fois madame, on l'appelle madame Esimbo, la référence de la monnaie maman Charlène moi Ditambwe maman wa kendaka 5 jours à Zongi akei mboka ya Mindela akei France et 5 jours à Zongi biso na Kisasa awa et la grande dame Béatrice depuis aussi Belgique Béa Tambwe bambote na yo madame Treko aussi maman Laetitia qui laisse la maman de 3 la maman de 4 maintenant en tout cas famille qui laisse mobimba na pesi binombote bien kazanga les tartifs ils sont moins vraiment en tout cas voilà. Les tartifs mais vraiment les tartifs voilà et quand on a une histoire quand on a ba jouer na kati voilà neti nga bona boya te neti nga dana film na boya ta ina nga bokuna na ozate ozate neti bino ba Pamela Matondo sape ale neti nga ibo soki batiaki ba vimbo vinde ça va obi casting à mère te bravo non da ba pona la communauté de la famille Libota, la grande communauté avec la poutine de l'écriture maman Belfi Conti. Wow. Na sengi na famille Libota, mutu tout erokota, arotia commentaire na film, aro partager film na 10 personnes. Yaka na mona suka. Voilà. Ba mona suka na partager film na 10 personnes. 10 personnes n'a pas partagé na 10 personnes. Voilà. Titika kombo na yo, non na yo et puis na prénom na yo, to na poste na yo. Ozali banga no asircir. Vraiment mutu tout o sala ngo da okomi kaka. Mwana suka nga na partager film na 10 personnes. Voilà. Et au tikelinga kombo koti na mwana suka tika susu message na mwana suka mwana suka nga na sali ndenge to yokanaki et au tikelinga kombo au tikelinga non poste et puis prénom na yo ozana dédicace vraiment ya sûr et merci na Sele Tituka yango wana vraiment merci beaucoup Samiga donc film vraiment ils ont mona na film voilà film ezomona na yama yoto te obi be scroll okola ba dakosta bazé belé ebele neti vie na biso mobo na kotanga kombo te mais ba papa chéri ba yembiye batu babwaki ye nzoka maman ne scroll ya aza na appartement mais appartement na ba se retrouver 86 personnes na bandako moko et atekaka pe ba mutuka a escroquer batu dans baza ba propre mais autant les boga ka loka ba dako mais autant la dako satanda su Karine Yamado na bo pété oh solo la influencer biso pe ba fille wana pona nini po gesho ayaki na jelem atali tala déjà moi si ya muninga to moi si ya ndekono mais oza na respect na yete ozo ku oui ko kumisa ye eza mabete mais na langage nini ozo kumisa mwasa ndeko na yo ozo yeba te ke na oloba na mwasa ndeko na ngai ozo kota tina bataille na ye vraiment ozo kota tina mozindo ataille na ye to moni epesi pe gesho kanda gesho abi mwasa moto lule makasi balula ke boete oui okoki ko louer ye mais pas jusque là non balua kanzambe non ezapena oui merci balua kanzambe mais ezape nzambe mais oui mais ça na ba langage extravagance ya kolula voilà bien parler un bon français yango moni par là ake ko lukela pe gesho Karine Yamado. OK. Osomona Karine banada ya koleka aleki ye déjà la costa quitté si linette
abwaki misu abi adversaire vraiment ya gesho yeyo akarine yaka Karine akosami na bopete samiga mobali nyo tatambola na jeep a mobali te okolula mobali na jeep obinga vraiment na zi mobali nzoka musa koza ne pe chauffeur mususu pa koza ne pe petit ya patron mususu pa koza ne escromen bona bona mutamda azala ba qualification na ye mais kotala Karine akosami na bopete et puis akosi Karine awa eza pa na ya benga sentinelle ngona ni Patrick sentinelle ngona ni tonton Patrick akosi bon nzoka kotala boye on dirait baza bandeko bango misato po mama to pa beti eloko moko boye tango to na bango na premier épisode mbongo pa mbongo soki Patrick akendaki fala mbongo Patrick azwaki azona carte asali lango nini boye na boye fo mona mbala moko d'Acosta au quartier komaki boye poto kendaki poto zongisa bomata palobi d'Acosta ozombriye ngai nazo comprendre te makambo nini olingolo ba Patrick expliquant Patrick akoloba te d'accord ça niati mama top lokuta moko boye et puis mama top andimela ki tango gesha epo ba kende na Patrick obimizambo mama top boye abi non gesho ko kela d'accord ça mutema keto te tikaka d'accord ça tambola na Patrick ayebite ke mutu mabende za gesh nani d'accord ça escroc munene nzoka ndese d'accord ça osomona et kotala Mama Top, on dirait à grande sœur, il y a Patrick. On dirait bango baza ba cousin to bandeko vraiment propre. Pour Mama Top à lobby. Mbongo na bino bozwaki botie wapi mbongo ba pesa papa na bino po papa ba Patrick atikelaki mwana ya mbongo bino pe papa na bino azwaka part na ye na bozwi yango siko bino mbongo na bino botie wapi c'est comme ça on dirait d'Acosta aza camarade à Patrick aya ko vanda wana to ayaka koyaka siko cousin ya Patrick ezanga gesho. OK siko tala tango aye na Karine ya malo taba manière na ye tala ba mane menzoka ndako pesa ya binote oza ku camarade mais bazo pesa ba ya mbona ba respect moko boy mais ozo linga o déconner et pas mukolo en tout cas les tartifs eza makambo en tout cas bravo pour ta maman belle Milo kanga yana jino diola bango tale loko papa Serge Milo tale loko papa Serge Betty danse wana beta kiwana soki ndenge ni kota Milo lobi tanga yo yeba fanfara la tate qui dit papa Serge Milo lobi e bika ki pona zaki na liputa abiso na ki na pona za pantalon so na zaki na liputa ngake fongwama en tout cas j'aime beaucoup elle et l'autre on a mis la bête c'est mukolo elinga vraiment fongwama na vai Nathalie biloko mo bébé la bête qui mais quelque part pendenge bandi tomoni maman Belleville a sa petite sœur na bango azo salé la bango bazo za courage net ba pesi bango mbongo ba futa ya 2 mois ya ndabi to salé la ki yango bongo 2 mois ndaku wana yo bi pesi na biso de salini 2 mois na ndaku $700 oh papa Serge a somba ki na ba chemise baza na matanga e be fakala ba pesi contribution est-ce que toi au pesa bino ausunga bino lobia kolemba te ole yo moko bata mama olangi la pesi église si femme si bambote balbaki imoli mo servitude basale la kayo muto ana ye moko aina ba besoin te après para venir na été ngambo ngo ba bota makana bandeko ngo mayele yiba mote aibika ka ke soki na kepa ya Belleville a pesa nga imbongo eloko mama mila kosi mama beli po ebike Belleville ko ya mbangu po apesa bango mbongo tale loko mususu oya beti tango décor ayo senga mbongo eloko mo décor abeta Belleville na bosani terme wana alobaki Belleville lobi na bongo te na osukone abi na bongo te na izande kosunga famille kotala nani Samiga muto azosala eloko moko ya bongo beza bolingo Samiga nga na souffrir na linette wana miso neta na
et banoko memelanga ba risque mo boy na butu soza na muto katsa otefo bano senga boy na boy. Merci beaucoup na grand frère nanga Dalizanga Makumbu na katia Paris. En tout cas mosala nzambe nzamba batela kayo naza vraiment ne loko lobate ya yoza meilleur ya du monde. En tout cas merci beaucoup. Ça migra mutu mo bozotala muso azo toucher le quoi na taka si pendant ndenge ser na biso zena lelaki au mon amant ça la par tous les moyens que maman zanga ata $100 te ba irene ki aluta na banadi ki aluta na ba karine zanga baza ko se pulmoner au biso peut-être muso na Kinshasa zanga ata $10 te. Ozomona elingi koloba te baza na kati esclavagisme donc biso to comme ça bango loka esclave moko boy po bango yo pe luko luka yango mona ka samiga ya moko boye na linga vana za la femme nani femme bantante ozomona donc na vanda vraiment benga pe na luka na vanda mabo bandeko nga pa uti libanda yepe bona futele pe chambre moko boata so ata 5 jours pe na bimisi mbongo nga na futia ozomona ezaka esengo sko mama milo na pas Serge balobi Belleville c'est l'étoile na bango mais bozana bazozo bana ngote abi c'est la étoile na bango c'est la chance na bango mila lobe eza loko a code ya famille bazu ba cha yo milo yo yeba ndeni et le maman Belleville c'est nzambe nyoso me ba yiba o moto te ba yiba o moto te. Mais c'est ça. Kanga baninga ndoki okanga moninga on la chance na yo mais yo moko mayela bo moto ezate poza na étoile po ba yibo étoile po ba étoile na yo otambola ka ndenge nini otambola ka ndenge nini c'est ça ozomona lelo bato mingi bakomi ko finga Belleville lelo bato be bakomi ko traiter Belleville po ba yebaka ko gérer te ba yebaka ko batela ba étoile na bango te ba étoile na bango basela ngo na ba catcher basela ngo na banganga ozomona ba étoile na bango na ba papa mikolo lelo boko finga Belleville mutaza ko utiliser étoile na bino loka mama bino na jino ne balobi et ba pesi Belleville loka code ya famille donc à Belleville la chanson nzamba pesi et tanga zo sali sabino yaya na ye boza na bolingo non alors ça sabino na bolingo nyonso ba grand frère na ye na grande sœur na ye tanga sunga bino mais tant boza ko miyeba te papa Serge aussi qui le collage aïe, pas vous partager une connexion. Gino. En tout cas, artiste. En tout cas, totali, Ange Maïcha, na mobile. Tonton Paco, en tout cas, la vente n'a séqué, en tout cas, Paco, t'es aux affaires. Mais moi, nanaye. Il y a des préférés na ye masanga sombe bat masanga. En tout cas, aussi c'est les Tolanda film la biso Tartuffe na Belleville TV les Tartuffe to mona et boigné maman Belleville avec son écriture avec la sagesse divine oh nzamba pesa ye to mona ba recherche na ye moto mosu sorta la les Tartuffe ngo yini kota na Belleville TV landa film oyoka go de biso to oyoka tala déjà ndenge to derkotike film moi mukie to pesi da batu posa to pesi batu déjà goût ce que yom totalité mais on a la premier épisode ta deuxième épisode. Merci beaucoup bien kanzanga balobara actualité benga biso to ba actualité to moni de kona biso soule ka ou ka memi ba artiste na biso comédienne to moni et to moni Mimika Bongo ya Mimika Bongo peut jouer bien na décor na le Tartuffe to moni Aïda Kapilas aussi et tomoni papa la biso vu de loin président Sobe tomoni mobiki ici tomoni Jérémy baké pona ko voyage wo ezali et professionnel baké pona mosala na bango bazali na ba représenter les 30 avril na bosani na théâtre na bosani komba salango et comme na artiste na biso liboso zaka comédien aka ben na voyage pour voyager fait aka musicien moko songolo pakala memaye to libala nde memaye na mikili ya poto et lelo to moni ba star na biso comment ba komi ko se bazo évoluer parce que théâtre maman Belleville a apporté un plus na théâtre congolais na biso. D'abord je suis fier de Soule Kauka. Voilà. En tout cas merci pour na idée wana ozwa qui vraiment
esuka kaka na bango te tala mpe ka ya bato misusu mona mpe ka na biso esala vraiment bien en tout cas ozomona lelo théâtre ezwi valeur c'est grâce à Bellevue lelo mpo bapoésie esobe bakendaka na bango baparis mais oyo ezaki bamema bango mpo na spectacle plutôt spectacle poto ya comment dirais-je ya mosala na bango vraiment bakesala spectacle kuna na kati ya Paris vraiment bonne chance na bino bozwa mosala na bino toujours na considération mosala zobe ezalaka te ya plein de gens traiter ba comédien ba vaurien ba aventurier ba tintin et lelo comédien comment monta valeur en tout cas soulé honorable soulé Kawuka nzambalola peso ba capacité nzambalola bomba yo abatela yo et surtout pour la génération na biso peso ya oyo otala pe baka ya bandeko na biso tala ya bijou la reine tala 7e baga tala mamepela mona pe Samiga Amba mona pe Pamela Matondo mona pe biso ça bien vraiment honorable et tala pe Kaya Ziza tala pe Marina Laba ya maman étoile ya maman top et ça là vraiment bien merci beaucoup bien Kazanga et boende to linga culture na biso e mata ba rapport ya savanté poto motonyo so kende nga vraiment na féliciter mingi Mimika Bongo la fille de ouf ya na ngai en tout cas et mosala na yo yango esali ete okende na mikili ya poto continuer toujours et na bino nyonso oyo bokei et mosala na bino nde esali ete bokende kuna botombola toujours drapeau ya mboka na biso biakazanga tosaki na émission moko tolobelaki pe makambo ya ser na biso Maxi Bondowe et ndeko moko pe ya bengi ngai o balandaka biso basepelaka pe na mosala o biso tosalaka alobi te bolobaki malamu te bolimbolaki yango malamu te makambo ezali ya koloba o nyonso oloba wana netando eke eyi lokuta o nyonso ekoloba bayibinga mbongo natiaki na saki boye na boye mais ni kaka moko ba ye albitala entourage na ndoka lokuta na yo Zoka meseni moko otoyebi kaka pesaka mbongo papa na biso Choisi Matata maître Choisi Matata je vous salue en passant Choisi Matata wa pesaka 10 000 € o ekriaka pe moi plutôt pas les poètes ayaka nango na TV Fondation Widal ya papa la biso Guy Luando moi sinaye madame Guy Luando a peseki ça me dit que non apesi Maxi Bondowe $2000 pour to moni ya Maxi ndenga ikolela akomi buaka epesi batonyo so pasi ya Maxi akina susi makasi ya Jani mbonga komisité $2000 bapesaki ya nango pa mama ba ya Jani ekoma nango te oyo Fondation Widal ya papa na biso Guy Luando ye pali ya mbongo ya batanga oh la 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 itando ikete bapesaka ye kwa yake ya komisa ya Maxi ya komisa $2000 wana bravo président ya Tula bravo prince bravo Herman Kasso voilà tout c'était transparence transparence ya merci oboza mutema mabe voilà oza sérieuse te moi c'est que to kondeti yo muyibi mais oui moi nezaki muyibi comment mutu okuta yebi na ya Janite voilà mais aye ko kabola mawa pap madame na biso maman na biso ministre moi si ya papa na biso ministre Guy Luando avec beaucoup de respect mbongo pesi maman wana oui azape na famille na ye oyo azape na fondation na ye akoki pe kosunga ba mama fondation na ye mavandi atala bite kendo sunga veuve mama wana oyo abungisi mwana na ye abungisi icône na ye abungisi bijou na ye ya merci na mawa nyonso yo zaki nango vraiment pona ye Jani yo ko kolia mbonga ye Jani mutu aza mutu mutu akokoma nzambe te na moni yango mutu akotikala kokomba nzambe ata mokolo moko te koma ya marso kosala baerreur bongo yoka nte soko liango ndeke yebana te yebana likambo ebombana te ya Jani pe amakila makasi oui
Maman vandi matanga ne ba robima kala te komona batu musu ba robima maman vandi akalikila talabi pendenge ni batu nyonso tu ba remercier bango boina boinga ata kombo na ngai tanga ata kutu ba koloba na bango ata kombo na ngate me batanga ata Widal nini o fondation Widal ataka komba fondation pamba mokile de comprendre ata komba papa Gilo Ndobo otanga te me fondation Widal pamba botanga mais ngai na landi ya Maxi Bondowe et alobi ba yiba pesaka ya defaka $1000 pona ya et ya Yesu ko defa $1000 et kokaki te et mbongo ngo ba yibi pe en plus atiake lika ete moto moko abengaka eke soko kitiki sasa ngana kosunga yo tomoni pe ba diasa ba président Hans ba ye ba président 2 minutes Igor 2 minutes est-ce que bango pe e brisaki e bazo e ba briskaki pe bango parce que mutu moko te asatanda ki ke ya janya kokufa mais bango ba ye est-ce que ba ye ki ke mutu songola lobaki akozwa en charge tangozo ya voyage il faut se préparer en conséquence normalement lelo comme le kana etando ikeke bato baloba ba sunganga na moni bango te na bango ndenge ya kine za na moto yo kozonga ndeni na saki no za $2000 abat kozonga ndenge ni calcul no za ki na mbonga bat ya na kino mutu moza azo ta $500 peso seke za mama belle vie seke za papa na biso Gilwando seke za nani mama na biso Judith seke za ya Willy Musheni code mondial seke za ba Odette Lesa ozomona siko mutu moko boya vandi yo chana nu voyage no chango ne lika ya mutu ya soki azaki na mbongo te fa ka fanda lela ya jani na mosika olela na poto otiki bana no mikie ya Marci Silama zongisa mbongo batu ya Marci to na posa $2000 wana bimba okendo ko pesa mama ba ya jani pona minute mama na zapena na posa quelque chose très bien azana na posa mbongo parce que mbongo wana pe ekoki kosunga ye voilà ozomona soki da ba beteli ngo déjà ba machine bo samike ko komata na ba 20000 to ba combien wana déjà ekoki te ba yibi yo te ya Maxi ba yibi yo te yo banota mona 7e baga soki 7e da yibi yo mbongo pour muto tambole ka za 7e baga soki 7e baga mda yibi yo mbongo ya Maxi ba yibi yo mbongo te tika ba aventure wana zongi sa mbongo bato ya mama ba Jani Isa kitoko te comment baninga bazwaka ta comment sur 2000 na kata ta 1000 na kata ta 500 1500 na komiseli mubange mbongo matanga baliaka te sa mika na biso za mbongo mokuye bato bele balata mokuye na likambu na bango te po balia mbongo matanga oh yo za mwana mukete ya Maxi bimisa mbongo wana tika ba aventure wana babakele maladi wapi tension ebibisa makolo po mutatambo oh seke mutabaki malade olata ka 7e baga po 7e baga ka mutatamboli na ye tubadia fanda ne bongo to loba nini bongo ne bunya lobi bato atambo na bango yango moni ya gabe pa ya bituna entourage ne pas entourage ne za 7e baga ba olata na seke ya miram ta yibi mbongo tika ba aventure 7e baga yiba te aza responsable andima na pasi na ye na kozanga na ye avana ka garda personnalité na ye akendara avana na papa na biso notre honorable papa na biso tala kombo ya honorable na biso ekimi ngai Kazi mais papa na biso Kazi en tout cas soki azalaki moyibi papa na biso Kazi akopese ba confiance ta azala pembe na ye jamais au grand jamais bimisa mbongo abato faut ka soni Maxi makole vimbi tension po tension pe ya des fois et na fia mundela lobi te makole za ya rovimba ya obi babwakele malade jamais bino bokobo tia baninga charge point jamais mutu mususu asuka mboka na koti makambo na bango te mawana makambo na bango abimi ne ba mikoze sali ye aina te va lobi o muninga na bwakeli ye mpesi ndoko zolata soutien salité mais oui soko zolata senga salité soutien salité ya au moins na te mutu soka lati soutien ya salité ne la mapembe tande tasha et créer ba mikoze na nzoto mayana te va ba bwakeli ye mpesi ndoko salité zolata soutien mai oniki soutien kauki te mama nzoto wo eke bimisa ba mikozi ya Maxi tension les vimbisa makolo ozomona lia mungwa lia makayabu
mais là ma yebele ke kita makolo yo zo ba ke baninga ba kilo malade nani ma ya masa ko bato ebele ba ke na poto ba fatu miracle ba na poto ba meta pinga bato ebele ba na poto ba mama na biso bo mengo na sa bokela ba ba malade botika ko saka na pe na ba comédien ngo ata ba na bango ne loko te bo pesa bango pe quand même respect na bango po bazo mériter ngo bimisa mbongo tika ba aventure ya ba aventure wala ba aventure alinga sala yibi mbongo te na 400 boye na boye eloko moko alobaki na émission wana tobete ko nteka likolo mais eza baninga mususu baobebisele makambu place balinga batia bango soki ndenge nini aba ekutu ndenge aloba boye baninga bango na bango balingali te eza na baninga mususu balinga babebisi makambu bakanisi babebisi ka pona ye moko orke pona bango nyonso mutu musu pe na vie silamaka mutu alinga sele lobola mo boy oleka na émission olobe bele ya kazanga vraiment na ebise loko mo boy balobaka faut vivre na discernement discrétion voilà Voilà ça, voilà. La vie, il faut qu'on batte la ramon. Même aussi, la Bible, le bien, on tourne la langue 77 fois. Tout coup, sambo, ben ambala sambo. Yango ana. Yo za mutuka likambo muge likambo ke po na télévision. Likambo ça bo. Même on sait ta mutonga ngaka sa elo loko. On met en zo fana zo ta déjà ba sortie médiatique na zo mona que il y a plein d'accusations na kati. Oza ko accuser bato peut-être ba yebi ata elo côté. Nani wa ko kendo baby solo makambo. Ye mta baby seli baninga. Biso biloba loba peut vérifier information te ko condamner ba munoko yango so ko kufi pour la liboso non yebisa yo ya marché tika ba aventure muta baby solo makamba zate yo moko tala soso ndenga leli kuna alobi ya marché azalo kuta azana mbongo ya marché zongisa $2000 ba obi soso azolela kaka ya marché mono leli si soso soso olela ya marché oyebi samika na loba na yo mama zaka na ba camarade nemo balé bato bateka ba pilipili soso lobi makambo na loba eza solo ba koma na wenzo moninga ko isa mbongo oh wana moni mbongo moninga kambiki yango mama wana leli mbongo na ye mbongo na ngana lesaka bana na ngai mobali akufa bona bo moninga kangi motema abobimisa mbongo asombi pe marchandise baye kozonga moninga moya teka ezate mama wana lelaka kaka abi jamais mbongo na ngai ko kebo ifona ke notel na ke de kotal saka ke de ko total tata ke so maladie alobi na mbongo na etala ne ba ulamusi ba soso abandi koloba pona mbongo ne samigra malade zwaka mama wana te ezuye leta oya ko yebisa moninga ke mbongo nonga nazwaki trop tard mema camarade ya mama na sama bele ya marchi oyebi ya oyebi ndenge fondation Windel bazwaka mbongo na bango te mususu mama wana kataka bilanga mususu mama batu azolona maboko nezo simba mabele po akanisa moi quelque chose yoka no lelisi soso ya mati po apesa mais asali na bolingo nyonso akanisi veve mama wana abinga pe naza na mama tika mama wana azwata mbongo ata eza nango ebele vraiment te mais yakanisi mama epa mama baejani $2000 na veve mama na c'est beaucoup sami keke sunga ye ya marsi baninga baliaka ata ndambu okoki koliata 300 te jamais akendaki pa mama baejani mukolonga azaka pa mama baejani azaka pe na azaka na banani azalaka na banani mukolongo seke bato baza po yi atamboli kala na okamwa bayibi yo 1000 batiki 400 batiki na ba passeport na bilo wana moyibi a jamais moyiba komima nyonso amoni $1400 atika kaita akena 1000 jamais tant coûte ya ko dispatcha ngo ezala te ya akomima ngo tout ya maso za lokuta mabe est-ce que ça est important ya nango parce que to moni pe bandeko moko ya alinga ko a fi problème ya makasi ko leka kutu maxi bondo mais leki nango na etando ko so ngo terge ngo ye moko na nzambe na ye ezaki escroquerie ya ezaki escroquerie alinga sauter premier
yango le tartif oh Maxi Bondo alinga sauter premier que maman ba Jani ba yibinga jamais ko bimisa mbonga ya fondation Widal ya papa na biso Gilwano ba pesa bana ya Jani voilà yepe nen papa na biso Gilwano aza na famille na ye voilà ozomona papa Gilwano tala bakana biso madame na ye biso pe photo taliso papa bandela pe moi place ana obosana bana kauka papa Gilwano kanisa tango zokota na école de navigation obosani zonga simata pa bana maître papa Zanga kanisa tala peka talaka papa fondation Widal luka pe biso mama tala peka na biso tokota na fondation biso toza bato assuré toza miyibite papa mama mona biso tokoyokisa bino sonité nga naza mwana ndako famille ya papa na biso Gilwano famille na nga ba yaya na ya basi wana baza ba grande sœur na nga mama yoza mama na nga soso abi marambolo bieza solo na kosa te mère Maxi Bondo abimisa mbongo adina mbongo na poto te atika ngo na masasa soka tika batamine nango nini biso totsaka motema na bata poto yo tia motema na mota Kinshasa mota Kinshasa ngo wana fezala nani ifezala ka papa na biso Gilwano ifezala mama na biso kaka Belleville ifezala baya uli musheni ifezala ba le roi célèbre Christian Ngoma ifezala ba papa na biso ba dajo lubanzadio bato basungaka bato batalaka te voilà ya merci tika baje samika tika baje musambo tokomi na biso na suka et tokoya ezaki na ka première partie to sala ngo pa épisode si Maxi Bondo we akekotika mbongo wana $2000 fondation Widal ba pesa ki liloba ya suka ngai na suki na nga awa liloba suka ngai ezali ya marso za responsable za mukolo ba biloko na TV tokoya oloba ngo te pona yo ozomona d'abord eza soni omiseli si crédibilité na yo aussi si personnalité na yo likolo ya $2000 est-ce que $2000 Maxi Bondo ekobeti so motema ekobeti motema te parce que simbaka ngo déjà vraiment merci beaucoup zone sambonga bata mama ba Jani et merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema ya mama Nasi et merci na mauvais propre Tito da Costa et pourquoi pas balobi Niki Soka Niki Soka la patrona balobi Rosimboui et pourquoi pas tonton Grâce international Kabobo merci beaucoup na tonton Grâce na Chiko Sana merci beaucoup na Patiti Tengena Miss Margot la patronne na Chaco merci na Johnny le ma aquarium kilo à Congo di fois belle merci na Jana Banakaya motema Rodrigue Bangala merci na mauvais propre Blaise Bazaba na kacha Londres vraiment merci na Dadju et merci na Moko Samiga merci na Anthony voilà merci beaucoup et na Balantignon so balanda ki biso et pour la soulever pe loro moko to chité na biso babi ya Jani bazaki na bomo ibazaki pe na ba problème na Maxi Bondo we bazaki ko solata bande ko pekisa ya tika kombo la bwindenge bande ko betela ngo sete monia leli pe makasi ko lela pe ndeko ne makasi yi na ngo problème te mais ya Maxi bimsaka zaki ya voete ayeba ki kolela ndenga zolela wana isungi pe koya na nzela pa kango catch jamais merci beaucoup ezaki nga bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise tokuta nimbala sima kimezala o mabota bino merci beaucoup.